So ina ngai ngo na che bandeko na ngai babiki na motokino ne ogolia quand si loin ezabo so ona che za so ina ngai pour ça lien ancestral yo pende ko benga ngai na gotino so ma portefeuille ou porte-monnaie tango so ma yango ne so nonde nga cha so ikanga yango dans 2 heures de temps de ko fongola ozi mbongo oyo oza nango besoin ou ozi oza na besoin ko recevoir na kangi yango na kangi bozomona très bien kakantuma kandi munsongila kansu uma wau umoko menongina bankulu bame umangi sa dira mama umbola kinzenza ngina kanu fui santoniko kanu fui santoniko umoko menongina bankulu bame bon mon spectacle oh za France fa hein na romon bankulu bame mama moso kelingo ma unsanto ya ngidi sala bankulu kanu fui silintoniko bankulu bame kanu fui silintoniko matondo kwa ino bankulu mama moso no mama kelingo ma unsanto unsadili ma matondo bankulu bame mais si on est ba porte-monnaie magique oui au salandene mon portefeuille magique na s'inclinera mingi na portefeuille magique par rapport que Kodia eza na ancestral portefeuille magique eza na magie tant on a su portefeuille magique dans une code na biso ya famille na kosengela yo portefeuille magique na code na biso code na transmettre on a portefeuille magique pour na capacité ya kotamba ngo partout ozokende parce que na sala ka misala nyonso oyo e déranger bato ou ba difficulté ou ba substance oyo déranger bato nyonso oyo oza nango besoin oyo déranger mon vie sociale na capacité de servir ezana molimo ezana monsoni na zana sur place 10 ans oza un pouvoir à 50 celle oza un pouvoir ya combien il y a 50 ans na sa déjà na musala o 10 ans ya ko servir bato ba solution ya makambo ba lugare pa na ngai monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina Congo température. Et voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vitesse Wapi, Nanenga Moukete, ça dépend de l'heure à laquelle Oboko Landabiso partout dans le monde entier. C'est moi votre humble serviteur, héritier Iboula Mouya Kanabangonyo so là directement, je dis merci Nabande Konyo so balingaka héritier Iboula. Merci beaucoup na groupe FG Fan Soutien Monde, pourquoi pas Namakonza Mboka, le tout puissant champion Wado depuis La Rochelle, mon vieux Adricha Motomètre Bebazi Beba. Tchafouin au Monayango. Donc, moi, héritier Iboula, aujourd'hui, par rapport, il y a Maramouneng Tambolara. Par rapport, il y a vitesse, il y a Vineng Zarokende. Je reçois pour vous. Na habité à un maître spirituel, na habité à un prophète, na habité à un voyant. Nazane en plateau, na introduire invité na mokola lolo yé moronda ko se présenter pour bande konyo so ba Rolanda Congo température partout dans le monde entier bayeba que je le dis directement bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, santé ça très bien. Obengami na kombo ya na bengami ya komo ya maître de l'art 3600 fois maître. Naza magicien na oti na ngambu ya Brazzaville, c'est à peine qu'il a commis et on a bengi show pour ça la émission na yo, c'est ça. O ça l'émission na obengami 3600 3600 fois maître parce que naza homme spirituel, naza papa ba maître spirituel. Oza homme spirituel, papa ba maître spirituel. Expliquez-nous bien. Homme spirituel signifie oya banda makambo parce que tant on a un pouvoir ancestral, on a la capacité ya ko initier muntu. Muntu ko initier ko bima maître spirituel. Ya ngana initier ka ba maître spirituel pour ko basa la misala ou pour que base ou capacité ya ko salisa ka bato. Ngaza homme spirituel, maître de l'art, c'est ça. Maître de l'art bande ko ba ko landa yo oza homme spirituel. Oui. 3600 fois maître. Oui. Au comme ça peut battre maître spirituel. Oui.
Au ça, on a bon, na sala on a spiritualité parce que nous avons pouvoir ancestral na biso na sala là. Na nzungantuma na code na biso ya famille. Na sengela kana kata nzungantuma ba ancêtre bo conduire nga pona salisa muto yo, azana besoin ya capacité pona yepa salisa ka bato. Tant on a pesio makambo ya salisa ka bato. Aza comprendre comment faut salisa la bato na pour que bato na ba solution. C'est ça que vous voyez que va mettre spirituel ba sala makambo, bato ba solution par rapport à comprendre comment conduire ya makambo na ye, ndenge nya ko memela pona bato ba solution. Nga homme spirituel nga ba clé nga na rotia yango da nazo adage mo baloba nga ta formé moi na ye mais rotia ka biloko moi mais kemme ka kopesa été c'est yango zo présenter que bazoko zuate capacité ya ba prière au sala pour ko ça ça monto za portefeuille magique monto za solution abela mbasu rhumatisme asthme ba maladie ebelé na ba disponibilité au monto ko pesa ye ba au servir bango yango te c'est ça. C'est ça bandeko ba ko landa ezo sala nga nzeto malili ko mono trop jeune boye. Na ba makambozo lobobi ke na simba kodia ya famille na simba bwana na banzungu na ngai esalondeni bon et ça pouvoir na biso non mutunyo son vie au chaque clan ancestral no sa bateau chaque libote ya bateau bazana tozana ba pouvoir je crois que soza mungala bona pouvoir na bino oza muluba bona pouvoir na ba muso bazana bankodia banzungu ntuma eza saisiration ya famille o famille no recirculer parce que bandi banda na bakoko na biso pouvoir en ezala petit lelo ezali c'est ça. Voilà, au sali combien de temps na musala? Na sali nango 10 ans, na pouvoir il y a 50 ans. 10 ans. Oui. Aux ans pouvoir à 50 au sali da. Aux ans pouvoir il y a combien? Il y a 50 ans na sali na musala au 10 ans il y a ko servir bateau, ba solution ya makambo ba lugare pa na ngai. Donc tu na 40 ans. Na tika na 40 ans de pouvoir. So 40 ans ko to kufi. Na ko kufa te, na ko na capacité ya ko saisir pouvoir et pas de ko mususu na tika libongo. Tika ba makambo na za ko loba. Tebi ba makambo ndenge kindakati. Yo simanzungo simanko de receser au pesa ngonani na opesa mundu ka famille parce que ça pouvoir biso moko ya libota na ko capacité na pesi ndeko na ngai à saisir pouvoir parce que na contrat ba ancêtre ba pesa ka biso zaka ya 10 ans il y a 50 ans s'il vous plaît voilà. C'est ça voilà bandeko ba rolanda yo ba pesa bino ba pouvoir ya 50 ans spécialité na yo et fani na domaine naza limité te naza homme spirituel naza homme spirituel na bande lisusu na sala ka misala nyonso oyo e déranger bato ou ba difficulté ou ba substance oyo déranger bato nyonso oyo oza nango besoin oyo déranger mon vie sociale na capacité au servir eza na molimo eza na mosuni naza na sur place oza na sur place na ngo servir bato bande ko bele ba comment traiter bino bascro baro peso cop mo boye mutana par exemple il y a document partir de bana mboka azwa mukanda mutu msemsa na posa mabota mais bombriaka bango ka ba citation bon bombriaka bango ba citation na niveau ya plateforme na mettre non ya plateforme té na mettre mo koni d'abord ya sur place parce que bande ko belé balongaka Belgique Gabon institut na mboka libanda ba ka niveau Brazzaville na mboka na biso na village Malela mais ngamu na vana na poto ntango yé na village na biso ozuma kamuna yo OK na zo retourner en plus na préférami ko sala misala o batu balemani ko sala en plus lisusu na préférami ko sala mutu musala sur place bona makamuna ndenge yo kendele so za capacité ya ko bengisanga bisiko zali na kolongwa anaza ne ko rejoindre yo so za capacité te ya ko bengisanga yo moko kiti sur place na Brazzaville to kuta ina yo na sailo musala so mutana pota benyo roteni non kindi na kinara déjà na oti Gabon so na voyager ancestral na molimo na voyager so linga voyager na molimo na voyager au mona ngate mina zolo bana kati ya chambre na yo uniquement so ngina na voyager que voyage normal na zu avion institut na kena c'est ba mécanisme ngamo na prise en charge ya ko futa yango soit tu futa ninga prise en charge to kabla dépense ngana yo pona na sunga yo mais plus que ça mingi il faut bien ça parce que yo on a besoin de sunga pa ngai voilà parce que ne baloba que docteur malade ne mtaluka do oui c'est ça ba ko luka ngape pona que ça bango na kenaka déjà mais to landela yo fanda na Brazzaville oui au moment où ça va pratique no ana Kinshasa même sur na Brazzaville sali ba bi ebele et bi ke na Congo na ngambango ana Congo Kinshasa pona o ça ba pratique na ngza bongo te bongo na Brazzaville ba chaîne ezate ya YouTube on a ça la émission na ça ba chaîne na chaîne ebele à Brazzaville on a ça la émission en plus na kimité Brazzaville na Brazzaville na 50% angolais comme Mboshi 50% Moussa Salvador
donc naza ya kuna na botami kuna na vandi kuna na tangine na Kinshasa tant na moni boye ba mettre respecter ba bimie belé ba ndeko nanga bazo souffrir pour na tangia wa na tangina ba na bino na tangina ba leki na bino ya ona zongi bo pona ça bino chaque pot qu'on a zonga Brazzaville mais si nanga malheureusement na ça prise en charge na ngona ça en roaming na tena voyager kuna na za kuna nga une semaine na zongi moi 2 semaines na zongi pour na kolandela ka misala ya bato bazo souffrir Pendant que la misala bateau baza ko souffrir na uti ko ka uti ko bimselo mo lo biti ba maître belé ba bimi oui yo peut constater yango na constater par rapport au ban belé ba biche ba bimi or avant comme maître spirituel faut d'abord na capacité à pouvoir ancestral de bien ibota en plus avant ça dans mutu musala faut d'abord lien ancestral na ye clan ancestral na ye ya ngoni ba connaissance ça de musala so yo ebi lufile mutu te ebi clan ancestral na été comment ça les misala est-ce que a une solution la solution te voilà na sala d'abord consultation na consulto banda au botama so botama na 1999 tilo 2021 ma beno so sala na kata temple di savon na pungu na gobima na ebiso ndeko na ngai tikana te zela no maître pardon zela mabe o muta sala soka epa na yo gobima ekobima na niveau ya temple na ngai temple di savoir et si ka on a sala musona na pungu ko sakate na kozwa ka kombo na yo na date de naissance na yo date de naissance no bando botama na ozwa coalition de descendance na yo ni on sonne banda ki vi na yo na de jour botama bola mu yo sala c'est mie na kolobela yo ba mabe o pe sala na kolobela so ko linga sa consultation na ko sala so lingi na ote maître nga sala ka mamoka musala on a bengelo na ko sala la yo voilà mais ce qu'on a dit bandeko ba kolanda yo au moni biso linga ba preuve à la puitan o koloba nzungu wana lo bezali nzungu nto mezali malheureusement na ina ngote parce que wana eza biloko ya temple le jour où on a bengi son na temple on a Brazzaville tant on ya na kolakisa biloko nyonso wana soki pena kata nango awa na kata nango pensa la autorité nous la capacité ya ça déplacement ngamo na futa prise en charge oui na mboka na ngai na sali émission na yo na kata temple na ngai na lagisio tous les biloko za na kata temple na ngai ba rôle nango mais si connaît batu basenga ba porte-monnaie magique oui pour ça l'andene mon portefeuille magique na s'inclinera mingi na portefeuille magique par rapport que Kodia eza na ancestral portefeuille magique eza na magie tant on a vu portefeuille magique dans une code na biso ya famille na kosengela yo portefeuille magique na code na biso code na transmettre on a portefeuille magique pour ça na capacité ya kotamba nango partout ozokende parce que mpungu moi memango eza te code ya moi pe memango eza te mais eza na condition te eza pe na sacrifice te par rapport que na on a fortune de pouvoir o bino boza ngo libota na bino ya on a la capacité au servir bino au servir yo pose la solution mais pour aux solution et là on est sur la condition hein papa bon tant que besoin de pouvoir bino et bota tant na continue na descendance na bino on a coalition na bino na accès ezaki na kozwa et pas ya mama o ya na koko biso o ya banda pouvoir oyo parce que ça jamu wey akoma esprit na kosenga na bakoko na biso ba pianga opportunité reçoit ancêtre na yo pour na que retrouver ici quand pouvoir ancestral na bino ezali pour na pesa o coalition nini o retrouver pour na vie na yo ebonga ou nini o kozwa na pouvoir na bino libota na bino pour na vie na yo ebonga tant yo kozwa portefeuille manger na zo ka mbongo na pouvoir ancestral na bino na servir parce que banque mon invisibilité et servira tous les sortes à monnaie mais tous les sortes à monnaie ba mbongo bimana ba porte-monnaie magique montant o bimile le fossile sango kaka non on a pouvoir yakala ou bakisi yakala monde développé toi na ba TV ya cookie toi na ba TV ya plasma TV en cookie na TV ya plasma c'est différent non monde on peut naviguer c'est rapidement na pas information boy dès que beaucoup tient automatiquement moins d'heure muto azwa information o ngana lo boy pour na sunga bandeko ba kolanda ngai voilà olobi bien pour na ko sunga bandeko o ba kolanda yo par rapport à la différence, oui. Nanenga utsukolo ba porte-monnaie magique. To moi spectacle ko sala maté parce que au moni bato ba Rolanda biso libana mboka balinga ba mona pe ba spectacle parce que tant muto vivre spectacle eza le rôle attirer mutu aya na temple na yo mais mutu o monité tozo tendeka na maloba monté to balko placement bon portefeuille magique tout na yenango cameraman azwangai portefeuille qui coule yango yo portefeuille hein ya kinkulu portefeuille magique ya kinkulu ya kala mama sa elango koko asale lango soti lelo na zala yango
portefeuille oyo biso yaki nkulu yango oyo mama asalela yango aserva bato portefeuille aserva bato porte-monnaie du bonheur ou portefeuille du bonheur parce que appelle ça des différentes sortes de portefeuille. Expliquez-nous. Biso na Brazzaville to bengo bédo magique. Bédo magique signifie porte-monnaie magique. Na kosa la séance na portefeuille magique oyo et rozwango ya délai uniquement. Mais portefeuille du bonheur ozongo pour du bon o commence yango jusqu'à quand okokufa. Yo moko oponande konanga so za portefeuille magique yo kaka. So za portefeuille du bonheur yo kaka mais par rapport à portefeuille du bonheur no lobby ozwango timukolo kokufa okozwango timukolo kokufa no ça la timukolo kokufa mais est-ce que so kufi ya mpe kufi non éliminer ko produire pas tellement que kufi éliminer ko produire parce que coalition ou lien on na sali ya makambu na ngai ezaka pona yo ba coordonner ekota na kati ya temple du savoir ezaka pona yo ba ancêtre on na kosengi na baza ba ancêtre bino nyonso mais yo no sengi pona ozo makambu zo na posa ndeko nyonso te muta sengi voilà mais tu vas vivre un spectacle pour ça la bien ngana linga preuve à l'appui yango yo na sala ka salif na ngai comme soyi ya on a sala ka musala parce que biso soyi na ngam de sala musala soyi msambongo neni ba msuba chaka ba papier oko sunga ngai yo chila nga soyi te ngai te ezaka lisungi ngai na kocha na ngai te ngana kocha soyi na ngai te ezaka lisungi na sengi parce que obike ba chaka ba papier ba chaka bunga chaka eloko te na senga na ba ancêtre na nga na senga na bakoko na ngai bandeko ba kolanda nga libanda mboka ngai na boyi nanga kocha soyi ye moko acha soyi na ye bina to bochaka tembe ba binga na cha menga na boyi soyi na ngai ngo na che bandeko na ngai babiki na motokino ne ogolia quand si loin ezabo soyi ona che eza soyi na ngai pour ça lien ancestral yo pendeko ko benga ngai na kotindo so ma portefeuille ou porte-monnaie tango so ma yango ne so ndeko na cha soyi kanga yango. Dans 2 heures du temps, vous avez besoin. Vous aussi, vous avez besoin de recevoir. Nakangi yango. Nakangi, vous avez très bien. Kakantuma, kandi munsongila kansu uma wau. Umoko menongina bankurubame. Umangidi sadira mama. Umbola kinzenza ngina. Kanu fui sansoniko, kanu fui sansoniko. Umoko menongina bankurubame. Bon, mon spectacle. Oh, ça France c'est fa, hein? Non, non. Bankulu bame, mama moso kelingo ma unsanto ya ngidi sala bankulu. Kanu fui silintoniko, bankulu bame. Kanu fui silintoniko, matondo kwa ino bankulu. Mama moso no mama kelingo ma unsanto, unsedilima, matondo bankulu bame. Je crois bien au monde lengi osinga kingai na sala bandeko o nyonso bazali bande ya moka ezala bandeko langa ya Brazzaville nyonso déjà ici boye bingai na capacité sala mino musala na différentes sortes de monnaie o nyonso boliaka na capacité ya s'en sortir nango ya ko bimisa yango pona esa ela bino ndenge na sali boye rombongo ndeza boye oui batpe ba rolia na bango normal même yo pe rolia no yango oko simba o revérifier parce que France et France on n'a pas la minute de la carte suko na ezala metolia et ya na to changer yango oui au 100 000 francs CFA oui 10 000 francs CFA plutôt 10 000 francs CFA. Ok. Eza mambongo muzeza mbongo ya papier te mbongo na ngote maître ça du tripotage mais yango na misu na moko zo mona ndeko na ngai je crois bien le lengo moneli musa nenge salami portefeuille magique existe aka voilà okukuta na que non portefeuille magique zakate non na sengi na bakoko na sali prière bakoko na ngai na sana mboka mupaya boyo kisanga soni te na mboka una zaina musala onga na salaka bo servir ngai basalinga eloko yo voilà en tout cas bandeko balandi tomoni ma porte-monnaie magique so mutu pa na posa mwana azana posa libala ne ba fille de chance ba lukara ba chance baya oui oh nyonso azana besoin de recevoir nyonso yotungisa ye na kopesa ye ezala portefeuille magique na tangi ezala azana posa multiplication 100 francs et comme 1000 francs CFA ozana $1 et comme $1000 na osaela yo ozana 2000 € et comme 400 000 € na osaela yo
on a besoin, il y a chance de recevoir message na opesa yo. On a besoin, on doit documenter. Ou même na poto na opesa document. Au voyager, ou na Congo, document no elimu na bondo ki na bino ya famille parce que bando kenda o sunga bango teta mususu. Oh, bakantaka yo na poto se retrouvaka. On soit yo o na Congo ndeko na poto o souffrir, a sengo mongo bo tindela ye. Tant yo ke poto a ko faire souffrir yo. Dès que o goza wana, na za na capacité ko salisa yo, na maman so ko tungisa yo, document ne bunga, o bungisa ba document lupangu, na za na prendre service ko servir ba document au bungisi mbongo na kozongisa ngo na ancestral na kosenga pa bakoko nga ba ozongisa yango au bungisa mbongo ba kote na ba criminel oza posa mona ba criminel ba kote la yo na ko bimisilo bango na temple du savoir parce que na na surprise pona ko dévoiler ou ko sunga bandeko nyonso bazana ba problème oyo tungisa bango nyonso bosa la décider mettre de la zawana pona ko sunga bino na ye na Congo pona ko servir bino nyonso na ngamba Brazzaville pona servir bandeko na nyonso ya na ye boy pona sunga bino bandeko na ngai na za surprise na pona ko servir bino. On a sur place pour nous servir biso to komi ko kende vraiment na suka balo ne les français balo baka les bonnes choses ne dire jamais. Bandeko nyonso o balandi maître boyo ki be explication pesi mais ce qu'on a lingi to kena ngo boy oui na bandeko nyonso balandi yo par rapport ya ba détail ya meni na yo oyo bimisi et lo ronini oyo bombo bimisi te. Bino différence na bino nini wana question répondre nga na suka différence ni ezala entre bino na ba prophète bon différence zangai entre na ba prophète bino te parce que yambingai nga na ba prophète différence ezali ba prophète ça na pouvoir mon côté parce que nzambe a existé raté nzambe aza molimo nzambe aza esprit nga ce qu'on a ça le mystère c'est que nous a petit pied parce que nzambe oto baka ya kombo oyo ya comme surnom ko bima ba nomina kombo ya die ou nzambe voilà nga c'est que nous a petit pied parce que nous ça ba bikamuso bato bazomona bikamuso nzambe zo nzambe akela biso non mutakela mana esprit on a mystère mutakela biso azalaka te voilà. Mais na se croire na nzamba pour mutulendo na nzambe oya bakoko na ngai ne lolenge zalaka ki bakoko na yonde nzambe ya likolo mutakela bango sunga bakoko na ngai ya sene bango na se croire na bango voilà ce ko babiloko lati ozo représenter nini oh eza chaînette kaka eza ngo oya parce que chaînette magique na salle lio oh na chaînette magique il sous papa na ko peso chaînette magique na chaînette magique elle on porte chaînette ba trousse magique ou des alaka ya solo ba parfum de chance ezali ba poudre de chance ezali OK donc boye un jour ça actualité oui pas mettre de là na bengoté lokola hier journaliste wana aye ne pas mettre de ndenge bayaka journaliste peut bayaka belé na ba comédien bon ba comédien bayaka na bango mais wana batu de moi na kokota mingo côté na bango te baza batu na na sala bango misale belé trop parce que ba kata Brazzaville trop mon route auti Brazzaville kala mingi te na tanga kombote ana succès te na belo côté mbiki na tanga kombote auti na temple yaki tiens yebu na kuta ina été non ti ba 21 ans kuta na ye wana mutu nanga mutu de moi vraiment c'est ça. Voilà, en tout cas maître tokomi na suka ya émission na biso na ona tuniote yo moko na tikeli autant na che micro na awa oloba ono sozana ngo poso ko lobi pesi numéro ya contact na bandeko nyonso o balandi ya essentiel ona ko loba na présence na yo omoni ninge portefeuille magique existaka en plus na salle le yango le lenge zaboye bandeko nyonso yo ba ko contacter ngai ba za solution dans 2 heures du temps voilà on va contacter solution dans 2 heures du temps et ça la portefeuille et ça le traitement ce ko beng sangai na ye après 2 heures aux solution numéro na ngai téléphone na ça sim ya Congo na bino awa na tchongo pe na roaming atana ke Brazzaville et koleka bandeko na ngai et ça plus 243 085 00 81 792 plus 243 00 81 792 plus 243 00 81 792 numéro à mettre de là 3600 fois maître homme spirituel numéro nangwa yanga yangwana bande kolanga bozo atteindre ko benga pona pesa bino ba solution ya makambo nyonso boza nango besoin merci beaucoup ata muto azana problème moi si
moi ça nyoko la kae libanda mboka benga maître de la avant de so benga ngai na personne élève na mon formé mikolo yo oh ouais ça misala miké ah misala miké non c'est miké na sala ngote so na multiplication ya $100 na sala ngote na kenango wapi voilà parce que na za besoin mbongo ebima na kata fortune de pouvoir so yo elinga na sala $100 ya $10 comme $100 makambo ezé ba patron makambo ezé ba patron pour aux makambo faut la patron parce que l'argent paye l'argent. OK. Faut ça dire bongo zo beng sa bongo. Voilà. Si vous pas si olga kisi pour il mettre dérangement abe la rabais chaque fois. Voilà. Ça na capacité ya ko benga mettre sur la conclure na dossier na yo o bengeli. Voilà. En tout cas, merci beaucoup na bandeko nyonso ozaki tan kolanda héritier Ibula Muyaka na bango nyonso na Congo Température. J'étais là avec maître Adela, neba français balobaka les bonnes choses ne dire jamais. So on a posé ba question mususu numéro ngana ba peso bien obeninga na numéro na ngana opesa numéro ya maître Adela po bosola na par rapport ya Cotine. Quant à moi héritier Ibula, je dis merci beaucoup na bandeko nyonso ba 8 ans ya kolanda biso na bité si il y a des remerciements bien zate. Remerciements ezaka na remercier Fumukimbango na Maima so sa elengai parce que c'est le prophète wasala bikamwa pe bikamwa ici oyo etika na mokili bilembo yangwana kaka remerciement na ngai. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso balingaka chaîne au Congo Température TV botikala toujours bo s'abonner bo partager bo liker moto yo azana droit de réponse par rapport maram au maître à lobby aligné à contredire yo beninga hérité Ibula tozawana mais na maya lobby bengaye oyoka par rapport na baposa oyo yo ozana yango. Merci beaucoup na bandeko nyonso balingaka héritier Ibula Muyaka na bango nyonso. Merci beaucoup na musée na sima caméra Hervé Bositampen na montage tomonani soki nzambe azongi na note play. Et voilà, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, avec votre humble serviteur héritier Ibula Muyaka na bango nyonso aela kabino ba actualité tellement ébélé parce que Ibula soka bimi makambo ya kabande ko balanda ka bo solo na musique, le héritier Ibula bo solo na makambo spiritualité. Ngana koti parce que ba témoignage salama ndenga mabe et Salamana ndenga mukete après avoir commis un accident au Salamaka na boulevard toyokaka un certain Mitterrand champagne abomisi ba fia batu to tchaka yango pe awa na Congo Température et puis kaka Mitterrand ona alobaka ke ba comédien ba kolandana faut ba comédien ba lukai yango nga héritier Ibula Muyaka tellement na saliba enquête nga bifona luka muto na zwai na luka qui est pe na zwaki. Quant à moi héritier Ibula, je dis merci à Driss Chamotomètre Bebazi Beba Tchafouin Omonengo, le tout puissant champion Adol depuis La Rochelle, pourquoi pas à Sandra Ngata maman na petit bon Junior et Broly 10 à match. Merci beaucoup à Bruno Lubika, merci beaucoup na bandeko tout balinga héritier Ibula. Aujourd'hui je suis là avec Mitterrand Champagne, que je le dis directement. Bonjour. Bonjour grand journaliste. Bonne santé. Santé kitoko. Ok là. Oui, nazali na mboka. Yo zaka na mboka. Oui, nazali na mboka. Bakanga te. Bakanga pona. Mais bakanga ebige okamusanga mambosala webi. Bakokanga pona ni fo ebisanga. Fona ebisa yo. Oui. Après avoir eu ça accident il est na boulevard bana bata basi bakufa. Bongo accident bakanyela ngo. Ah. Accident ezali normal. Muto abima na ndako akana kazo ke sala accident. Accident bako kanyela ngo mutu te. OK. Est-ce que na code la route ezali ke mutu so asali accident faut kangaye. Mais si ceux qui mort d'homme ça bat bakufi. Mort d'homme est-ce que ngana tutaki tonga batutaki nga. Donc batutaka nde yo. Ngana batutanga bomona ba vidéo te remorque et tutanga grand car monene ya masanga yango et tutanga. Voilà. Alors mokile sepela te ndenga na bika. Yango ne ba mona jare ya accident comment maître akoyi ko bika. Mais ba bosani ke nazali maître spirituel etake représentant ya Vodou na Congo. Représentant nini? Ya Vodou na Congo. Non mamsu banga raté. Ça représentant Vodou na Congo. Yo yebi yango te maître John li passe à Satan aza représentant ya Vodou na Congo. Kombo ya maître John na zwango wapi na temple de Pluton. OK. Ngana ki otanga science na ki otanga magie na niveau ya Benin na temple de Pluton. Ah bon? Place ba nomanga kombo ya maître John li passe à Satan.
Bah normalement comment la maître John passe à Satan. Na temple na bisoti ba nomenga kombo ya maître John li passe à Satan. Pene ko pouvoir oyo ya représentant ya Vodou na Congo. Mais sur comment Mitterrand on est où? Comment Mitterrand comment na ngezali Mitterrand sangilwa oyo papa na mama ba botelinga. Mais na musala internet ba yeba ki ngai na kombo ya maître John li passe à Satan. Tant on a eu sala accident place ba yeko découvrir les vrais noms. OK. Ba yeko comprendre que comment na ngai ezali Mitterrand. OK. Mais comment on a ezalaka vraiment on a Mitterrand sangilo. Mitterrand sangilo bandeko ba ko landa to mona na mutuka na babi keko bima ba kitende rouge ba nintu etu eza domaine na cercueil. Na ba cercueil na. Oui oui. Et ça bana ba mbonga mabe. Non, ezali musala na salaka. Tant ngana uti musala na ngana chebilo na ngana mutuka. Sergei oyo mona rouge ba panza ba tia ba journal. O mona ngwe ce soir. Ezali. Oui, ezali. Et papa lo ba panzi na boulevard to mona ngwa. Papa. Ba panzi oyo bango ba panzi ba moni yango o ba panza ki ese longwaki. Ese bima ki ezongi na kolona mo. Oh, wana bapanzaki yango lisusu te. Yango sute da longola nango de. Si déjà longwaki wana bapanzaki yango mususu. Kaka yango mais esprit nango ese longwaki. Mais au moins mutsoka kufi esprit na yebimaka. Akei. Mais yango représentant yango ya Vodou na Congo, au sein na combien d'années? Ngai ya liboso naza chef coutumier. Il faut pas comprendre bien naza muta Congo central na village Lukula. Naza chef coutumier na Lukula po na famille toza na plus de 10 chefs coutumiers. Na famille bona 10 chefs coutumiers de na famille na biso. Tant ngai na botami déjà. Wana ba naza déjà na initiation ya Butu. Tango botami na initiation ya Butu. Mais naza déjà moi na muke. De initiation ya chef coutumier déjà bazo préparer yo. Tango zo kola déjà oza na nomination ya chef coutumier. Mais na kindenge ya mystique na ko enfiya ka science au Vodou. Ki ngai fona yeba initiation ya Vodou. Tina ko sala voyage na âge ya 11 ans. Na ke Benin na temple de Pluton. Na ndenge ya mystique naza déjà na ba adresse ko orienté nyonso na yebi temple pe na solara déjà na ba grand maître ya temple ya Vodou. Ti ba yeko ko accepter na sala voyage. Na sala voyage na ke botanga science ya Vodou. Na tangi esili na zui makamnanga nyonso pepele esengi na zonga na mboka na nga. Ti na zongi na mboka na ngai na écouta représentant ya Vodou na Congo mobima ekombo ezaki Océan Nzanzo. Océan ekolongwa. Oui, azai représentant ya Vodou. Tango ya ekolongwa ba nomé ngai. Est-ce que tu comprends? Ba nomé ngai représentant ya Vodou na Congo. Na umeli nango déjà par rapport à misala na sala rizako kende malamu ba makamna ngani seso kende bien yango moni na mérita pouvoir wana pe na kombo wana. Voilà, on mérita pouvoir wana et puis na kombo wana tozana yo awa bandeko ba kolanda. Oui. Tolanda kayo une année passée. Oui oui. Après liwa Mundweri. Oui oui. Oloba ki ba comédien ba lukayo. Oui oui. Ba comédien ba lukayo. Ba comédien na ba lukanga ite. Na lobaka bongo pona nini nazali so banzambe. Pardon, ozali so banzambe parce que TV za radio te. Oui oui. Bandeko pesa ba remona question na poser monsieur ba bosana. Ba tchela biso na image wana. Après to kozonga opesa ba explication pour ça la bien. Play. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température